Oh, bayokana barata déjà adversaire. Adversaire ça suit bango tatika bango c'est loigné na bango za musika na bango. Adversaire na bango ba tutu bayebi. Mais lelo yemo kuta abeta ku ni sote ke na za suna adversaire mo bokomo na e faire. Yé lelo senti pena ke na ndé mabete, o senti so ba wario. Bon le ba comment calculer plus. Ba spiritas héritier au mona. Et comment bongo bango si barata ku so si ba katana kala. Tu dis la poste les 24. Les 24 jours. Asa mobile c'est normal date le 24 c'est date ya mututé. Date wana ezalaka na calendrier. Ezalata les premiers eza mututé ezalata. Oé date ya le 24 c'est date na privé té. Na tatani na mamani. Yo ça c'est que date ya le 24 c'est ya. Mais masaka mon constat de martyr, ba concert ya etika na histoire. Wana bango balobi. Mais ba concert eze belé ngana ti concert na ngana okinanga le 24 na okinanga concert à Roga na Brazzaville. Na ke yo kapenza bokoko. Na ndenga mabete so bamba otikala abake ya bango bonga pene na za mutu mutana ba sentiment na date le 24 na Brazzaville yo nazo bisa ba Brazzaville nyonso vena nga roga nazo ya Brazzaville na ya ko soutenir et sa musique wa mwana ngaiti ya paka mwana na âge boy ya paka vina nga pa ya paka déjà ko kisiba 50 ya cinquantenaire de Jessico oh ya solo te omoni lelo ba ko kanisa msusu ya pembe. Oh, ils ont chance de sous qu'après maison hôtel après agi à moutou. Moutou oh ils ont chance ils ont ramené auto mon moto. A bota mi ba mona sous kapembe. Yampa ka songa bota ma wana fait na biso déjà bota mana sous qu'ils ont mundo. Kokola ne pas yampa ka déjà na ba cinquantenaire. Yampa ka déjà na ba cinquantenaire ana mukolo héritier. Ya solo yampa ka mukolo héritier. Oh je vais tika bo. Na so biso mamba solo bana yolo yampa ka za mukolo ya héritier. Yampa ka za mbula mona ba héritier. Il n'y a pas ça là. Bon, Azamboula mon affaire. Là, ça va. Baba camarade. Avec qui wata na poids. Te y a pas bon. Na âge un pas soit bien les qui wata na poids et que ça peut normal na sens fini. Na âge un pas déjà na ba 50 mais âge wana oyaza nango. Sauter moi na 50 awa. Oté un pas awa. Au moins na gaza na problème. Bon, on a un problème de lait. Ah, il n'y a pas comme ça. Ah, la manquement de lait. Il n'y a pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça les cailles? Parce que héritier mais la les cailles. On dit âge héritier. Et correspond na pour naïe. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinoté a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyoso ya Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce. Hein. Les news de Joyce, ils auront toujours Kawana pour nous même la bino. Bah, actualité, Nyoso, ils auront la tara pour nous même la bino. Rien que la vérité. Ah, à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armen de mon cœur. Hein. Pourquoi pas dire un grand bonjour à toi, Kissinger Antoine Monayolo Nakata Moscou. Je dis bonjour à toi aujourd'hui, les jeunes Porba. Maître Jidoka Nakata Fran, je dis bonjour à toi, Balobi Boss Azaraka Moko, Saint-Patrick Poncé, moi la général Mayele. Balobi, bon séjour passe aux Ali Boss. Je pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Babi Bruno Lubi Kambongo ya propre. Babi Boss vraiment te lire à Mbonga propre Bruno Lubika. Babi Bruno Lubi Kambongo ya propre. Et pas $100 à faux raté, 50 € à faux raté. Et pour se rappeler sur Mbongo, c'est que ça Mbonga propre, il y a fait ça Mbonga salité. Je dis encore bonjour, Nabino Soulinga Joyce Tumba, entre Madi Benzema de la presse. Nazaraka pour nous la bino Moussalat pour nous la bino rien que la vérité. Awa Lokute Zakane Sikate. Voilà aujourd'hui dans les news de Joyce en tout cas. Nous allons à mon côté. Je reçois pour vous, j'en vais mon compte par rapport à l'actualité, il y a la team Wata. Par rapport à propos, il y a dit, il y a pas qu'une émission. Donc j'en vais peiner que ça droit de réponse. Jamais de la gloire. Tous les éléments montés mais qu'au fond Wata ou qui potoyer, to éviter misale comme n'engeni parce que ma spiritas. Nabana la team Wata bakomi na leur consort Rosela balia biloko na bango. Avant de commencer cette émission, je dis bonjour à toi Rit Omot par rapport à taille la patronne na baya na bango baza banane mais talara moi so azara na taille pe lissu sous la patronne aliko na ngwaet.
l'argent plus beauté et Kontaka. Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour Joyce. Boni. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui t'a superposé quand nous sommes à Janvier, Wata, la poule gâteau Torine a été mis, chef d'état-major, il y a Spiritas Nyos, il y a mon Janvier Wata. N'a pas si bien de place Bozan, à Bossanté, il y a Ouli Mouchel, Kodamboka. On a vu pendant vendre un habit sur la net, ou les Akito, on a Bossanté. Maman Brasil, beaucoup, maman sociale, il y a ça dans la circonstance, Nyos, Jordan Fonseca, super play, Joe Moudan, qui casse-paye, maître Dodi Chungu, Iso Mobali, Bana la type Mobima, surtout Bisso na Spiritas, Soto Lingageriti, Watanabiso, Totorine, Nabiso, il y a Tembe, plus qu'il y a Tembe. Maman Brasil, beaucoup, maman sociale, il y a ça dans la circonstance, Nyos, on a Bossanté, oncle Lionel Bamo, Sababi, Mutambo, Wazara, Moninga, Naote Babi, Loka Visa, Wana, Babi Misango, Baka Batu. Baba babenga wana baza bangembote baza bananyo bato bamona na raté babenga wana invisible était bien baka qui torokende pour te ça on peut paradis tout ça ram ça ko na sepesta ba spiritas nyoso janvier na bino yo wata na bino yo totorina na bino yo ya tembe plus que tembe mon compte na bino yo na bike bolinga ngatu ba spiritas nyoso Nicolo ka chemin de la gloire biso zaka focaliser plus na chemin de la gloire toi na biso pressé yo lia bilo gamba on te pas bilo gamba yo mona ke batu susu ba carrière ezobeba biso bilo na biso to lia ngo doucement, sérieusement, balamba bilo au moins kitoko. Ne bo sepela kana mi ange mi démon, ne pe bo sepela na chemin de la gloire babi ke wana ya maramba solo. Eza maramba lokuta te qu'on appelle ba spiritas union surtout au bolinga keriti wata mbote na bino. Ba maman na biso tout. Et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Janvier Wata, Janvier Mokondi. Il y a un moment dans la décombo, Janvier Wata, Janvier Mokondi, na kata émission na biso, Janvier Boni Basango ya hérité Wata na beto Torino ya Tembe. Ouais, tu mets concert na biso batnos bazalaki ba monnaie que concert à Rotana $300 $200 biso bena to donka ba tu biso beta ba moyen na biso en plus biso concert na biso to pesa ba invitation te au moni lelo na kati ya Congo sozo tanga de orchestre o ba fontaka ville wana biso toza ezana batu biso bo mona ka mama Weli Sabolandaka te biso to lana na biso batu biso beta musique par rapport à capacité na biso ezana batu misusu bino bo mona za célèbre bino bo mona na succès imba kitoko le roi Yesu mais so beta concert il y a $50 na ville M sou bat boyate bate bele boyebi to bombara te to ko sara publicité to atem sous 2-3 orchestres autobi ke bat ba fonta ville so la team wata to mona pe BCBG pa chéri l'air moto mona pe ba voisin na biso pe ba betara na bango mais ça na ba orchestre belé na ko sayote ba rolela tio kolela to benga ba tio kolela wana orchestre ba nani ba babi ke biso landa batu biso beto beti martyr baninga musu ba beta ki martyr yango pe bino boyaki mbango beti martyr c'est que bango pe so ba beta martyr so muto na bebe on sait que bango pe ba beta martyr c'est que bango pe ba landa biso po biso ja beta martyr liboso c'est que biso loka to beta liboso c'est que bango pe ba landa biso ozomona ndeza guerre pende ya musique ezara loyal so muninga beti no pe bola ki sapenda ke boza capable so bo bimisa ki disque faut bo affronter ba place pour ba mona mena ke oui disque na bino ezoyo kana par-ci par-là na ba boîte au mona mena ke boza na ba contre belé yo mona muto bimisa disque MC zo kana débat est-ce que producteur Rob Misambongo abet sur place moi bien abimsate biso so producteur azo meka ko bet sa biso pas so comprendre que oui to bet la bonne musique na biso ta capter na public wana ba komi ko 5 artistes na biso maman Brasil Bokomba c'est na Clarisse Muyembe ya Gilenga Ntebi ba vena biso ba Manu Mwendo balinga so ba ye Kinshasa babina bake ba concert ezala bongo net to wana ba vankasa to ba orchestre oyo ko beta na juillet to mona ba maître Dadi Bigiso ba sana Kinshasa ba kenda mo concert héritier to mona pena ke ba Jordan Fonseca to mona ka ba ya Oli Musheni omi ka ba tambongo l'air mo so avandi habité bon azano calme posé am ça que liam bongo na ya ok moi d'hiver abi ke téléphone ke luka ba bosse beli ba kana ba mbongo am so avandi na bi bon ça va na ke mona bana na kitoko yana ba concert mi balemi satu ana Congo ba kenda otala bana ezana batu musuba oya ba concert na musique pour mona na ba shege pona komona ne ba voyou pona komona banani miso ezana posé ya ko sepela ndeto vandaka a to yoka musique toujours sepela na musique yango pe public oyo ka musique na biso na disque ba pe ba mona leader wa bete la biso musique alive ndeto mona héritier wa tato Torine ya Tembe ndeto bimaka ndeto zongaka ndeto betaka ba concert tout genre orchestre c'est wite pour te yakiwa na minute o de to bani genre concert moko ozomona ezana ba orchestre belé o to tika na Kinshasa biso ke poto bazala awa même sous concert ata moko ba betite poani bwana disque te bwana musique te ki visa États-Unis mais bon bazu visa Canada ba kende za problème te ba kende biso do ti Paris biso do ti Paris bon pe ba kende eza problème te bo kende bo beta nini bokende bobeta ni bwana disque ni bato bayoka nini bato bamo ke poto avec beat
biso so kende poto avec bito kende ko sala disque ne biso chemin de la gloire tellement batu bazaki assoiffé ya mionge mi démon ya ndo mo rita chrétien qui bon mona de 4 concerts ozomona yango wana bino siko boketa sini pona kobeta nini pona ko sala nini bokende pona bit boke pona sentimate boya okama bokeyo kesa bo oyo zonga président yo moko na minute oya kolela pamba po ba mise ba koma okima na poto ko sa ba koma ko kima ya ko sakana te po so ba ki avec bit bebi ke ndeto ke ndek na to ke beta ba concert ko zonga to ya mona koli po ba na poto tanga olinga kabelo bi ke te na concert mo bwaka ki na disque pe o bwaka ki ngasi ko bomba okeyoka ba ke ko sala neti nini bo ebisa biso babili kwa motema malamu hérité watane bango moni bercer asimbi touche akimi na poto te ki motema malamu eza touche te osomona mutu so de cho sala bien na mokili yeba ke bata mabeka imité mabe bazanga ate osomona lelo ranso na même pe bata na poto des personnes pe bakimi bon ke seigneur so bat bakima akaka mais keba so ba comme okima ebele seke orchestre za stabilité te sko bino bokende loko orchestre bien za na stabilité bokende so bozonga orchestre yo zotengela nga muto ya lekai ana aleka kana na plateau na yo oya ko loba bizoba ya paka ya solo wa mwana ngaiti ya paka mwana na âge boy ya paka vina nga pa ya paka déjà ko kisiba 50 ya cinquantenaire déjà siko oh ya solo te o moni lelo bat ba ko kanisa msusu ki ya pembe o eza chance te suka pembe zo hôtel pe âge ya mutu o eza chance eza ne o to mona moto abota mimba mona suki ya pembe ya paka so nga abota mpa wana vina biso yulu déjà botama na suki za ka mwindo kokola ne pa ya paka déjà na ba cinquantenaire ya paka na ba cinquantenaire ana mukolo héritier ya solo ya paka mukolo héritier oh je vais tika bo nazo biso mama solo bana yolo ya paka za mukolo ya héritier ya paka za mbula mona ba ferite ya paka sala bon azambula mona ferre place ça baba camarade baba ta génération moko ya paka za génération na ba Didier Lacoste msundo lo baka o ve na nga Didier Lacoste te bona Didier Lacoste ba cause na ba différence ba une année 2 ans ba pe na ba massa osomona ami kote ate kaka o vie na nga te ya paka pas ala musicien bino boye barade abeza na orchestre ne mabe za na orchestre na ye na yolo ba bebe ke ya paka pe musicien asuka wapi atika ba jeune o lelo ba osala valeur o bazo tombo aleki wata na poids te yampaka bon na âge yampaka so bien aleki wata na poids et que ça peut normal na sens ni na âge yampaka déjà na ba 50 mais âge wana o yaza nango so te mona 50 ans awa o te yampaka awa bo mona kaza na problème bo mona na problème dile yapaka mtana ala manquement dile yapaka melara est yapaka melara le kai héritier melara le kai moni âge héritier et correspond na poids na yi siko âge ya mpaka na poids na différence ça siko zomona yo finga mutu bio leki na poids yo za 50 et quelques wana ba cinquantenaire ozomona siko na ba cinquantenaire wana ndeto yebeli so ke na hôpital soko peser so za na 30 so peser oh bo ba so bité wana problème à santé na ya problème ya mpaka ça na problème à santé na ndenge mabete ya uli musheno wato finga to na vina ngam na l'accès mpaka kopo omoni mto yana mpaka kopo ti kopo ngam na l'accès mpaka ça vie na nga alaxa biso koloba mais ezaki trop local ngam na valoriser on habite mpaka omoni koloba oyo la kisa biso na ndenge ya local na ndenge ya koyolo ya kofinga batu ya kotonga batu te memango siko na média eza bien talaka nga na valoriser nga na pesa ngo nde siko couleur lelo MC bato ko be nga janvier bo nga na ndota mona mpaka mona nga bato ba telema na nzila ba janvier ne signer orthographe bo na ndota mona mona nga signer ba orthographe omoni lelo MC YouTube ngo MC nde to tikeli ba mpaka oyepe ki age ngo pe oyepe YouTube ona ki mukolo to tikeli ba vie pe ba luka moi 10 francs 3 biso so sala kombo nga na zane loko na ko prouver sous batuté ba mama Brésil bokoma ba yibanga ba ko follow mide ba yibanga vérité wata ba yibanga ba faire gola ba bina filer nazana mutu moto ya kovanda awa na musique congolais bisanga yebinga te même ata fali ayebi bien que wana eza janvier nandenga mabete biso ko prouver ba to tikela pe ba fait na biso ba mpaka moata mais tant bozo ya pe na média omoni bo tala bo respecter les gars qui ont vécu na cope pe za bien arrêter encore respecter nga tango respecter azo respecter leader na ngate eza lo kazo respecter ngate ozo mo yango na c'est mpaka il faut ozana moi maximum ya respect na héritier nanu a sa carrière mobo ozo se ça peuple congolais ozo mon M sous leader na yo pe M ça zo se ça moi peuple congolais moi ndambo par rapport à héritier le so doit citer des musiciens congolais 3 héritier ça M sous leader na bango nante oh leader na bango nante par rapport à wana Moïse wana Jésus y on a bien atozo yemba loko Angelou il faut zapper na makambo ezana batu sous leader na baso télémissier awa aller aziyemo baka parmi ba bons chanteurs 3 amonate M sous yazali mais suko makambo est-ce que zali
Mais il n'y a pas qu'à l'objet, les lois qui héritent Watana Bazoa grâce à Oyemba na maison mère et ça parce que faire rigolo à Jésus de Nyons m'a tapé ça qu'à chance wana. T'es en fait ces chansons qui collent l'orchestre. T'es faire rigolo à payer mon pas Yemba pas Ouira. Héritier Zaki déjà chanté. À ça là déjà ba test na BCBG orchestre munene o bazaki na rivalité na maison mère Bazoa que héritier. Pour na roya maison mère comme déjà ku ko ça sous test était. Pour héritier tanga ya test Ayemba ba voir na bango Nyons surtout. OK. Et ça va misser belé bande robanga ko yemba na faire. Mais héritier frontana ya Yemba na eti na disque. Yale lo ba Yemba ba mi balé. C'est ça pour faire un faire un dimana ndenge ni faire za colloquer c'était colloquer c'est ça qui wera abi héritier na faire bozo Yemba est-ce que faire ça na do boya wala wana ba onye sombale ba zaïba na misala ce que yebisanga faire boya par rapport à quoi OK parce que faire boya ki benga ba longolo mama orchestre oboya par rapport à quoi orchestre on ezalaka ya wera ezalaki ya ferité ya héritier te à la coste te ya JDT et orchestre ya wera sont les rois de la forêt nda yembisa bango mi balatali ba valeur à des musiciens au fona yembisa boba tutana yondo mona ba yemba et bon alors te ba yemba na ferité na concert mais na disque parce que la yemba ba mi balete OK tant ba yembisi déjà héritier na ferré déjà ba comprendre que héritier za bon ferré pas za bon faire ndaza akope sa héritier chance na maison mabo héritier na tani yeko l'orchestre beaucoup za chef d'orchestre ngo bandi za l'orchestre te héritier sala test wana no faire akuza na chef d'orchestre te héritier sala test na maison mais aye na ba Dof Dominguez ba mon héritier parce que yebisanga héritier sa chanteur ya oui Michel Kodambo comme maman Brésil beaucoup maman sociale à ça là bas circonstance nion sur place aux na peso mode maman Yvonne Longombo wana ba mère nanga ba Jomo Dango ki Kaspe ba maître de Dishungu ba maître na biso poison place ba ça na peso bombo ba fait na biso ya kati ba chef na biso Chali ba bi ke biso za ba spiritas to linga mutu jamacha héritier bisap na liso ça mamba wenge. Voilà Jean-Fé Wata, vous comprenez que nous sommes avec Jean-Fé Wata vraiment azolo ba rien que la vérité pour vraiment le côté za ranesika te soro lobby vérité mo be pe na ba orchestre ya baninga yeba ke na royamba pe na kata plateau ya les news de Joyce Apollo ba vérité. Jean-Fé Wata, pourquoi aujourd'hui makambu Wata o azo sala na musique pourquoi ba lingaka ba loba que Wata zo landa kaka mutu Wata soki muninga sali boye pa sali boye po ba kingani ba kenda ki boye pa sali boye pourquoi ils ont Wata c'est ça la musique maison mère na BCBG makamando kendeni toi qui na d'orchestre ezaki na ba rivalité au senti que maison mère sera beti boye BCBG fois beta c'est comme ça les autres bat bazami balé baso ouais la place ça ma bête ça ka fierté ya mboka Congo et là ba ça la batu misusu passe po nini choko bazo blessure bazo wapi oh ba yo kana ba rata déjà adversaire à ça sur bango tatika bango c'est loanya na bango za musika na bango adversaire na bango o batu tu ba yebi mais lelo yemo kuta abeta ku lisote ke na za su na adversaire mo bokomo na e feri ye lelo senti pena ke na ndia mabete o senti so ba wario bon le ba comment calculer plus ba spiritas héritier au monde et comment bongo bango si barata course si ba katana kala ba suna course o za ba forcer bozo forcer mais zo simbate bozo forcer mais ezo simbate biso to forcer te biso za de ba producteur na ba fanatique yango ne ba sa ke poto zala soki kingana bon biso peso to voyage au monde c'est comme ça les rivalité mon akata musique ezala bo ba na diffexer te to éviter soit to lukela bango diffexer na minute oyo bazata na diffexer mon côté bo beta stade marti bo na diffexer te bo beta ka stade marti lo ka ba le 24 juin asa mobile c'est normal date le 24 eza date ya mutu te date wana ezala na calendrier ezala ta le premier eza ya mutu te ezala ke oe date ya le 24 eza date nanga privé te na tatani na mamani yo ça que date ya le 24 eza yo te mais mazaka moko stade de martyr ba concert ya etika na histoire wana bango mbalobi mais ba concert eze belé ngana ti concert ngana okenanga le 24 na okenanga concert à Roga na Brazzaville na ke yo kapenza bokoko mais na ndenga mabete so bango otikala abake ya bango bonga pene na za mutu mutala ba sentiment na date le 24 na Brazzaville yo nazo bisa ba Brazzaville nyonso venanga Roga nazo ya Brazzaville na ya ko soutenir et sa musique na ndenga mabete na oke koyoka bokoko bana Brazzaville na bika boko yambanga kitoko to sepela na musique na bino Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ezalaka no mboka moko eloko kabol biseza kaka mai ngana ozala ngana concert ya Roga pona otala bokoko pona koyoka bokoko na ndenga mabete mutu no ça libre le loto moni na ngamba selon de rumeurs
selon ce que ils ont l'obama un peu na cité Janvier Wata to yambi vraiment moko ya la team Wata na kata émission na biso lelo à propos babi baninga kuna ba pesi lopangu bino boye bosali action mutuka héritier Wata na ba kabi mituka nenga mukete babi pe ketchte obi ka kabi mituka ya makasi babi bolandika ba voisin te omoni biso mapangu déjà héritier ça pesa bato oui ka bato mapangu déjà net Jack Love baso ba déjà ba terrain makambo wana mususu mususu bato batala ngo makambo biso to sala le héritier zo sala héritier zo sala bato misusu ba sala ngo ndelelo héritier déjà bando sala ngo kala ba Jack Love ba déjà na ba terrain yebi en plus bana ba terrain ya minene ya ressento que ça to pesa déjà ba terrain to pesa ba voiture ils ont mo sikate avant qu'il apprendre pesa ba voiture oyo ayebisa déjà bato avant na poto ali que te ba danseuse nanga bango nyonso tunde baza awa nde ba okita Kinshasa ba kozwa ba voiture yango apesa eza na bato musu to ba moni bongo ke héritier ko pesa ba danseuse habité pona sauter habité na sauter premier yango moni musu bato musu ba pesa mapa on va repesa ko livrer mais le pan on peut te monate biso to moni eza preuve à l'appui en plus ba voiture biso to pesi eza marque X zela na ba eza marque ngilité Dubai et pesa bato musu ba pesa na Dubai. Il y a plus ça outil Dubai, ils ont ba Juke wana, ils ont ba marque X. Sans matricule, ils ont mec 0 kilométrage. Na ndenga. Ils ont déjà to pesa bon, ils na batu misusu ndezana. Bozo pesa mapang, bo pesa ba livrer parcellaire. Bon là qui s'appelle le pango ngoto mona. Boyo pesa papa batu mikanda pamba. Le pango akoko tapé na ndako ezate ezalo ka fait na biso Didier Lacoste tanga longwa pa wera ba pesera le pango patate ba ese o le pango na nino na ba bengoni na monga fula viana bi jour akenda otala le pango wana ezala le pango te wana ezala ke érosion conséquence na yebiso pardon ezala ki érosion ya uli Michel bino bora na mapango bientôt kenda pa na bino ba maman bosi boko ba maman social botonga ka baliza crédit Lionel oso mona boyebi ba makambo nezo viena nga bien vendiminga na ndenga mabete o eza tolo baka vérité bo pesa batu mapango tozo mona na caméra tango zo pesa mutu livrer parcellaire ako kepe na lopango baleli abi o eza ba problème bo pesa érosion biso lelo to pesa batu ba jeep o eza pena ke ba filmer héritier filmer Jack Love Juke, Jeep, Liz, Juke, Shakira, Marque X, Otalibo, Nazo Ebissa. En tout cas, félicitations à Héritier Watanabe. En tout cas, musicien, il y a des danseuses. Pour battre nous ba pesa Nazo Ebissa, ba pesa batu, ba voiture, Marque Ngilia, ba Betty Catol, papa, monteur, yango mona mec, na ba danseuse, na ba musicien, mais comment problème sur problème na garage. Voiture l'air nyo ce que na ka garage oh monteur oh nino oh là on peut ça mutuka bon j'avais à toi na vérité na lobby kaka na lobby que ça na batu biso bomona ke ba filmer oh zo voiture bato na bazo souffrir voiture ça le roso boko la mwana o check essence o kenda na garage chaque jour batu biso ba kabela batu wana ba cercle et voilà c'est la raba kunda bango. En tout cas félicitations à Héritier Watanabe Totorino ya Tembe merci vraiment pour la mituko pesa ki Shakira to monyo pesi Julia to monyo pesi Liz to monyo pesi mama ndi mama Jack Love en tout cas félicitations wana ba mutoki na bango nde pesi bango ya musala te musala malamu bana wana to mona ka bango ba leader wazana bolingo fidèle na la team Wata leader wazana bolingo oya sali malamu to ya to beteli maboko parce que ba mérité pe baza na mituka bana na so bazo bina ba pesa kelengi bana na pe baza ka fidèle na la team Wata ba voyager ba omoni batu misusu bazo pesa ba danseuse na baka ba hotela po nini ba danseuse bakoma bandumba bakoma ba chel oh ya solo ba musique ezo futa ba musique ne zo futa ko somla ba danseuse baka eza ça hotela ka ke ba danseuse bakoma osambusa orchestre so ba vandika bo mutu soka yo yemba ndeza la mutayo hotela leader abambi mbongo akene passage combien piu so biso sikoyo ba petite na biso bandeko na biso ya basi musala na bango soki efuti bango kitoko musala na bango patience na bango ba hotela pe ke mi ange mi démon ekotisaki voilà récompense na bango yango wana eza ozomona musala ela batu musu ba opesa ngona ala muka na tonga bité pour orchestre ngezwa gas bozwa en plus il y a Voilà, vous comprenez que nous sommes avec Janvier Mokondi dans cette émission Nabiso Alelo. C'est toujours comme ça avec Janvier Watanga, rien que la vérité. Oh, pas mon pour répondre à Janvier Watanga. En tout cas, plateau les news de Joyce et Zapolé, les pots nions. Donc, boya boloba. Janvier Watanabe. Tout côté d'abord, on a actualité au péso dominé lelo. Tomoni Charlie Post à sala qui là, il va dire il y a Charlie Post Tomoni et de ranger bagolo moussous balobi. Il fallait pas Charlie Prince à sala direct quoi na aloba oh akoka koloba. Babi ça zoua peut-être pour na bacheyete na
na organisation ya makambo ya le 24 juin batiete yango jalousie wana azobima te nga penza na ndenge mabe te Charlie Prince aza communicateur omoni asalaka baanalyse na ye ntango abandi osala baanalyse abandi koloba gauche à droite bango bandi okomisa Charlie Prince loko agolwa nzokanda aza golwa te yo mpo oza golwa te oza mpe spiritas te bino bosala mosala soki amoni quelque part bafight ezali ifo aloba aza na droit lelo bagolwa baoconduire fere gola na berere ya grave ndenge nini bango bizorbi mutebeti bongo bizorbi ezaka générique apamba nzembo nini dynastique esi ebima biotela nzembo ata dynastique moko oyo oyebi nde tovanda toyoka bami ange mi démon nde toyoka ata mwa moke soki mede nde tovanda toyoka badeboa héritier nde toyoka leyo bagombe na gombe yebisanga na dynastique eloko nini oyebi kwa nini oyebi so na ndenge mabe te na dynastique nayebi te so bizorbi ezaka na dynastique na ntimité ezaka na dynastique wana eza eloko moko ezalaka mpo accompagner kaka dynastique mais simba te soki lelo Charlie Prince aye asali analyse oyo amoni eza correct c'est normal abike bino bokumisaka fere gola oyo boza bagola bolingaka ye te na ndenge babenga bandi bafollowers soki otali sikoyo ozomona parmi bamusicien oyo soki otali na bainstagram na bango l'échec ya bamusicien oyo toomona ya grave aza na babone ya mike ezaka fere sikoyo bino bolobaka boza ebele bolakisaka fere ke bolingaka ye ata na jour mo boso senti pendant na Instagram na feri na bani na feri ozomona mais ce que faire na ba maman c'est même ata innocent leki héritier pas leki mais papa va qui pané makamo oh qui peut aux musiciens lelo monde ya monde des évolué monde des évolué même atoke na betasi même to mona ba maître Gim partout dans le monde des évolué faut la ndelo baka kenga na yemba te oyemba ona na ba public bato balinganga te so balingaka balanda ka ope na balini na yo na ba page na yo balanda ka ope na ba makam na autant ça déjà vidéo ezoleka déjà na ba Facebook na lise ko landa pe makambo wana to ko tika ko sela ba makambo Nieto sawa leader nyonso to akoma déjà focalisé aza na chaîne YouTube aza na nini so même si yo yembaka boma chaîne YouTube vous appelez Instagram te ko ça l'appelle ba maman na soute longo bike bonga na yemba kaka c'est tout ba golo na bozo de férité bozo de férité na ko sorte au monde na ko sorte faire yemba kitoko fin ya carrière ya ferré so ka échoué kana marti fin ya carrière toyo ka échoué pour la musique déjà toyo ka échoué bon déjà ce qu'on a concert les 24 premier volume babi muta teki makasi bongo atekini premier volume eh ya eloko ete kama yeba na kati eloko ete kama yeba na tout monde babi na filer misa ba disque na bango c'est bon bato baso yema ona baba toyoka nini eloko to vandika bo ete kama toyoka ngona ni bar ni boîte ya to tika kokosela pe makam na musique ya to tika kokosa makam na musique o na tekaki o ba pesenga te ya baninga zo teke mezo monana ezo yokana na baba ya bino zo teka mawapi c'est que teka mana bandeko na bino na ba famille na bino botika kokosa pe biso boy to ape ba tout le monde zo voler totalaka chaque jour YouTube internet et comment et kanga monde botika kokosa biso ya uli Michel Koda mboko moneka na snap o vanda bo mona mnake papa chéri snap o mona bo ranson pe bo snap o mona masi deji ma papa ça direct ba musicien bele banda ko négliger ngo mais ba koma ko banda ko talango basala ba semblant loka ba ko tango te mais yoka musicien to akoma lelo focaliser na makamona nyonso. Maman embrasse beaucoup, maman il va le. Abi ba musicien beli ba photo so Monica Star mon beba ko welela. Te bato bakanga ba photo boyebi bango. Mais ça peut m'abêter. Mais c'est mabe, okute na Star mon bende singa. Mais faut ça le kananzelo, okute ni peut-être na tocheka exemple, okute na Messi. On ratisse occasion photo tikana souvenir. Ba musicien pe mususu baza ba fanatique ya ba musicien. Voilà. Et ça mutu musicien mususu za be fanatique ya joueur. On attend akute na okanga ba sentiment te moi chance na kangi photo. Mais ça na batu mususu ba comme ça on est dans ndenge ya mabe. OK. Nandema Oelisa, M Sozo mona ke yo posa star mais faut appeler non moi charisme ça là moi bien. Janvier Wata. La team Wata. Le lobby déjà le débat na concert. Le lobby déjà concert il y a mi-ange mi-demon et ça qui déjà au revoir. Apparemment Mikolo to comprendre et comme il aura pris à 200 tonnes. C'est ça l'orchestre. L'orchestre c'est déjà ba patron bazar orchestre so déjà bato bazar mourir la bonne musique ba la orchestre ni beaucoup ça 500 700 bato boya kaka et dépend de na ba qualité zo dépend de na structure ya orchestre yango on so orchestre mususu bisa beta $50 bato boya te biso to beta poto bi ke tona ba fanatique na biso o ba lingaka biso o ya la bonne musique et ça na bato mususu ba yebi ko yemba loka ba angelu bango pena
après Nzambe na koyemba ndiba Angelo yemu taliboso mais yebisa beta ta concert à $20 na ville so bat boya ya na ko sortir biso to ngata mbola toi ya na batu musuba ina musique lelo ya na ba concert musu ya batu musu lo ba okumisa batu kala ko ta concert à VIP ata mutu na bango mon côté un suba ko mon côté ngolelo ngala ko ta concert ya Ferrego la Jésus de Nuance na PC Mbote place aza na beta nino na ville na nino na hotel nino yo kota nini kota ba Molière kuna ko ke gombe hotel ko mononi hotel pe zela pe na ba succès bo trop nini na bosa na hotel ango izalo ko zo kende omonika soko na be onini omonika nini Molière ezalaki komata tout hotel na ba be onini Venice na kenda concert wana na hotel Venice na kenda hotel concert wana ki VIP na biso ke concert na to kenda na Karine Mokonzi na big concert à VIP concert les alaba $50 obi que tu se retrouves combien de personnes à 4 17 personnes 17 personnes à kotangelo batonga na kuta na concert na fait Zakari ya ni Dembo Karine Mokonzi ngai pas tout so kenda na Karine Mokonzi ba ser na biso banani o nani bon ndota mona ya ni Dembo nani na bosani trésor congolo ozuba ya dada na ba biro affaire na biso que tu se retrouves que ndebiso to kenda concert au monde na que na fait na que concert à VIP to kenda ka liboso bo fe na Zakari baba sayibi ezala journée de la femme tant obimana na Karim baba to ke chetemba na tala na concert ya VIP ya Ferrego na balupi na buto 17 personnes ya ndo mona batu misusu on se plana betane ba en plein air on se plana betane ba place moka eza limité ba mona ka keni est-ce que ça pena na ba fanatique est-ce que ça pena na ba fanatique Ok, voilà. J'avais wata. To comment que malembe pona suka émission na biso ya lelo. J'avais wata ba dire to le kaka mo wana ba dire ya lobeso. Na passage na e pas ya Mike Niema. Comment on dit ba bilo beso blessé hein. Bon a blessé bato ba na maison mais blessé na ba fanatique ya maison mais net ngai penzo di le manzaka ebi ke na za fanatique ya maison mais te na za fanatique ya héritier. OK. On blessé ba odile manzaka on blessé na ba musicien o ba imba na maison mère net ngap na question wana na ndinga mabete na yo kaka la bonne musique ya Weranso nazala na orchestre te na ebinde fonctionnement ya maison mère te yemo ebi marabu ya zoloba so ya bien na malamu biso moto yebite soki asala boy wona e dépend de kana lobesu mais esalinga ka pasi ko yoka ba dire ya mwana mobala zo ba ke ba libérer na ebite so ba kangela na nini soki ba kraka place ni so ba chaîne nini ba kangaye mwana mobali ko vanda ko lela ke ba libérer mais entre te so longwa maison mère déjà ça déjà ba libérer yo po longwati na ebite ko kango yo so ba kange na ndenge nini ba le ka ba ebisa biso normal tout ça ba tout comprendre to bi que monde des autres travailler na spiritualité monde des autres travailler pe na boy l'école ba gete ba kisi na ngai ba nini nanga o expliquer biso tant bolo ba parabole et là ba tu musu ba comprendre te zala juste le beso au monde za ke mwana mobali ndingo le ka ko lobi o lobi zala clair ko bomba te ke biso na maison meto salaka boy ngai na salaka boy o lobi oyo yo sala ko ya ko kota ba kombo ba tutina zoka kuno zoko héritier les pliques boebete za ko salir ba réputation ya baninga soko yo justifier makamno yaka yo moko doba oya yo ndeto mona ba ya lui muchen soka bengo na panin au van ndeto mona ba maman Brasi Bokomba Gilenga Ntebe ndeto fanda bo mama Yvonne Longombo ndeto fanda boy to fanda na ba ser na ba Lisa Crédit Lionel ba Jo Modango ki Caspe to fandi penda bo to solo na ba iso mobali ba yali masupra ba CG Charlie na PC ba mbote place za maître Poison ba maître Zulu fighter ozomona na ndenge mabete zala bongo leka loba zala mobali loba muto ko kangwa ça c'est la vérité oyo moni o sala so loba mais ko memela biso ba parabole te biso lero pena to viser na maramona te biso to tala plus chemin de la gloire pour biso to na posa to se pesa ba fanatique na to surtout ba spiritas balinga toujours héritage c'est la bango eloko ya bien yango zomona ke lelo biso ba spiritas to ça toujours aimé to lingi pena orchestre na biso pe to linga ngo kati na suka. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis encore merci. Nabino ne se pose à qui wana pour Rolanda, les news de Joyce pour Rolanda pe Congo et Sengo officiel TV. J'en veux wata. Bambo tenabat balinga rayo mot de la fin na l'émission lelo. Et puis droit de réponse na nini oyo yela ki yapaka à propos ya ba dire yapaka envers. Et ngana ele na droit de réponse na ko yela yapaka te yapaka na na monde ya média na monde ya visibilité bozana au mwana pananga. Na ninga mabiti mo yapaka moi n'est pas na te ya paka za mwana nanga te o yemo wana pena mwana ngana bota na kati ya media ngana na media mais na ndenge biso eza local
international. Na monde bien international c'est moi. Local ne vient après ça biso mo nzela ndo l'acception de batonga bato exception de batonga. Oya pas l'action de batonga. De batonga bato de batonga. Lo bara ya par za songi songi. Makasi na biso ya para. Na yolo penda ke so tambo na ya para bano chabino ramisa. Dans kota manete mpumo mabe. Teza mabe teza ngo bien me kota mo pas ba via bato nyonso tout. Na yolo. Na yolo ya para ba via mutu nyonso to ebi a mona yolo ne grandi na yolo. Aibi ba via batu nyonso na media aw yampaka za liki pananga mais na ndenga libanda yampaka ya za local yep na l'acception local mais ngana yo me mango pinzanga na valoriser ngolo mona meke ba jeune belé ya yulo bakota na mondo c'est bagas na biso fungola manzila pona yulo ki banditisme comme trop kunu na trop makambo belé na longola ki yampaka na ba idée bato ba bande ko bulele mais lelo na pesa mo sala lelo yampaka ko vanda bo moi ba mabanga moi ba mbata moi ba nini lelo pe moi considérer place ya zali grâce na place azana l'air mo so vandi penza so azo sambela na nzambe ndeza pinda ke nzambe na nga so bani na nzambe so atibana na ye ya misa tu fois cha ngam tapese le musala linga zana lelo pinda ke akoma mo considérer na ba gaulois gauche droite pinda ke na kati ya media grâce na nga na ndinga mabete wana za vie nanga botala ka suka pembe sekoni mais ya paka na ndinga mabete na ba poa ndongo zolo bokoza no na raison yo na ba cinquantenaire déjà et tu na ko cinquantenaire te siko différence c'est ça na sens unique moi na ba 50 so tali poa pesaka so ke na hôpital ba keka mpaka matika peser ka baba so ki za malade ana problème ya manquement du lait ana manquement du lait il faut mettre la mille qui trop héritier ce qu'on des ana âge na santé na et correspond aux hommes différence c'est ça voilà bambote na balinga ko numéro de téléphone te na mbote balinga nga pisi ya uli mushel code mboka wana vie na nga kati ya palais na linga ke makasi place za na bo Saint Lionel Bamo c'est place za Laetitia Mangoke Chacha Kenzo wana petite propre na bo sani souté Jordan Fonseca super play na bosani souté maître de Dishungu na bosani souté Iso Mobali na bosani Jo Modango Kikaspey na bosani souté vient nga bienvenue dimenga wana bina vient nga ya palais ya kutu wana ba via yolo ko bolinga nga ba mama tu ba yani dembo na bosani souté ba mère na biso sunani yo ser nga Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebe mutu tu alingo benga nga plus 243 89 50 53 549 na bosante chef na Chali CG na biso ya propre wa ki ndaba puto azunga ka na bosante maître Gege Motepela na bosante maître Végéta maître Poison na bosante souté maître Zulu Fighter wana ba maître na biso ya la team des alaka na bosante Samsou d'Afrique babi Kevin Cheval Blanc na bosante souté maître na biso CD Alamba toujours babi la team ba Spiritas tozana bino o alinga benga janvier plus 243 89 50 53 549 nazo ebisaka ke bana Brazzaville bozela biso le 24 juin ngana ozala wana Brazzaville pona koyoka penda la bonne musique pona kobina bokoko avec Roga na ebike ba Brazzaville ba bomemanga te na guitare bela ndeni babi chacun portera sa propre charge biso to betaka martyr na biso awa tozwaka charge na biso moko to sela rapé ba publicité biso beto sela ba publicité ngape na nga Spiritas lokwa na bige le 24 juin nous en a concert à Roga et talipe mutute chacun portera sa propre charge wana telinga voilà merci beaucoup na bo senti na pesi sunu na mbote moko moi si je te fais chako babi mutalo diriger biso plus na les Kardashian chef wa chef à les Kardashian bazaki na ba magali congolais ba maga bazalaki na ba moi ba tebele msuna otanga ba komo to solate mais chef na bango tout leader na pesi le kechumbo te place aza ba ibaka conseil na opesa bino bozoli anandoki boke baleke tu grâce te mo bozoli anandoki bozoli anandoki leke grâce te mo Kalombo bozoli anandoki afula tala terre azolia bino cesse azofula bino bo comprendre rien bo tuna biso to vanda na yo Bulldog yo et voilà Commodore
Et voilà, je dis encore merci à toi derrière la caméra, Armel. Je dis encore merci à toi, Kissinchor Anton Monayo Nakata Moscou. Je dis encore merci à toi, Saint-Patrick Ponce, moi, Général Maël. Et bon séjour dans les États-Unis, place aux Ali Boss. Je dis encore merci à toi, Bruno Lupu Kambon, il propre. Et pas Naïmbon à Salité Zaraté, soit peso $50, c'est que c'est solo. Je dis encore merci à toi, aujourd'hui, les jeunes Porba, Maître Judoka, Nakata France. Pourquoi pas dire encore merci à toi, Rit Omot, par rapport à Taïla Patona. Je dis encore merci à Binus Bolingaka, Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse, Nazaraka Kaponosal et la Bino Moussala. Abonnez-vous massivement na Congo Essengo Officiel TV. Vous abonnez vraiment de Bomuna. Babilenga Bengana Bino Tokute une émission Yassika. Bisous, ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au cours ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.